Jeudi, et là, nous avons terminé, merci pour la télévision, nous avons pour la journal, pour le peuple, nous la journal, jeudi, pour la situation, qui tendue, madame Mingite, jeudi 16 octobre, la place Victoire, on a la commune, on braquage, et c'est les maquis, on a la banque, voilà l'explication, et l'on a hérité, Mapine. Nous sommes à la banque Victoire. Nous sommes à la banque Victoire. Tension ezalaki makasi jeudi 16 octobre 2025 na Tongo penepene ya agence Raobank na rond-point Victoire na commune ya Kalamu toza na ville ya Kinshasa. Masasi betaki na ndenge ya kosakana te population azwaki panique moko te abosani ke rond-point Victoire ezali très fréquenté. Ezalaki nini ba braquer ba koti na agence ya Raobank oyo ezwami na Victoire pona koluka kuiba misolo. Tango ba service ya sécurité pe ya défense bazalaki alerté na mbala moko ba élément ya police nationale congolaise ba kitaki pe ba militaire ya FRDC ba encerclaki agence ya Raobank oyo ezwami na Victoire pona koluka ndenge nini ko maîtriser ba braquer. Boye ba bazalaki libanda ba braquer mibale elenge mwasi moko na elenge mobali bango ba maîtrisaki bango directement et pas ya ba élément ya FRDC pe ya police nationale congolaise en attendant ba luka ko kota kuna na kati et pas wapi ba travailleur ya Raobank ba bandaki déjà mosala pe ba union solo kola ba client ba yaki ko sala ba différentes opérations ba kangama kito ba zwamaki en otage na kati et pas ya ba braquer et ça là qui occasion pour na ba FARDC pe élément ya police nationale congolaise ba luka ndenge ni ko kota pour na ko maîtriser ba braquer oyo ba zwi ba tout en otage kuna. Panique ezalaki makasi nzinga ya rond-point Victoire ezalaki vraiment paralysé ba activité nyonso etambolaki lisusu malamu te ba mituka elekaki lisusu te en attendant ba élément ya FRDC pe ya police nationale congolaise ba yeba na ko maîtriser ba braquer oyo ba kotaki na agence ya Raobank banda na Tongo na minduki na bango na maboko pona koluka ndenge nini kozwa misolo. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la qualité il y a magistrature suprême il y a participé à la mercredi 15 octobre en audience solennelle il y a rentrée judiciaire il y a cour de cassation c'est le cas qui m'ont quitté pour la palais du peuple reportage. Ainsi, quelques raisons peuvent valablement justifier la suppression de la procédure de prise à partie. Première raison, la faute du magistrat qui est rattachable au service public de la justice, devrait entraîner la responsabilité directe de l'État congolais. En effet, comment concevoir et admettre une faute personnelle du magistrat qui ne soit pas professionnel lorsque celui-ci pose des actes qui relèvent de ses fonctions et qui sont des actes de service public, mais mal accomplis par ce dernier? Ne s'agit-il pas d'une faute du magistrat en raison du dysfonctionnement du service public de la justice? Il importe de relever que c'est l'État lui-même, puissance publique par excellence, qui, par le biais des secours et tribunaux, distribue la justice à ceux qui en ont besoin, surtout qu'au terme de l'article 149 de la Constitution, la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Autant les arrêts et les jugements, ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux, sont exécutés au nom du président de la République. Honorable Maotouene élu ya Selemba ou akitaki na terrain pour na kotala ndenge curage ya kosalema ya bakanivo kuna na avenue ya 24 novembre. Christian Kingebeni azalaki simasima na ye. Papa Selembao, les responsables, honorables, Maotouene, Oyo Azali numéro 1 ya ONG Congo de l'Espoir, Azali Kolalate, Alobi, malgré Banfula, Ezali Kozonga, Bana Selembao, et Sengeli ba vivre na kimia, na Tinawana, Azonga Kilisus na terrain, pour na ko superviser Misala, Ndenge Bazali ko curé, Bakanivo, n'avenue de la Libération, ex-24 novembre, Awa Kobanda na Wenze ya Selembao, Mingi Penza na Vningeba, qui non a pigeon, Misala,
misala ezali kosalema kitoko. Les responsables honorable Maotwene Papa Selembao ayaki lisusu pona kotala enfin que ba courage et salema vraiment kitoko. Honorable Maotwene alingi kotika eloko moko au hasard te. Alobi nyonso esengeli esalema na ndenge ya malamu potango bamvula ekozonga ya makasi ba inondation enyoko la population te. Bosimba pe boyebake population atondisa minesengo komona ndenge misala ezali kosalema. Balobi honorable Maotwene numéro 1 ya ONG Congo de l'Espoir azali vraiment molobeli ya population. Salite le kaki makasi mingi na Selembao. Donc salite le kaki makasi ba carnivore tondi donc moya koloba ezate ma ezo déborder tout et tout. Alors toye komona papa mao musala sali en tout cas to sepeli musala kitoko makasa sali musala penza et sepeli sibiso ba mama nande ba kire ba carnivore ba olongola pe poubelle etonda ki amatite etonda ki moyete na moja zo longola nyoso zo tika propriété ba carnivore donc na sepeli makasi ya kolobeza mingi te mais eloko na koloba papa mao biso ba mama ya Selembao toza sima na yo. En tout cas papa to ko voter otina suka to okende na yo tina suka na sepeli musale selemi kitoko to komina kimia pe de ba fulu longo solo e ba longo la fulu solo za susu te to tela pa les tuka to senga vraiment nzamba sunga honorable Maotwene na musala malamu oyo azo sala azana souci ya commune biso ya Selembao donc nzambe vraiment pambola ye amona na musala oyo ya kirage oyo azo salisa kati na commune biso ya Selembao. Bosimba pe boyebake Papa Selembao du les responsables honorable Maotwene alobi akokanga misu soki mokete akokanga pe maboko te soki kirage ya bakanivo oyo esalemi ndenge alingite. Bosimba pe boyebake initiative na yende esalaki ke akendaki epai ya gouverneur ya ville ya Kinshasa kobelela na kombo ya population pe entreprise Malta Forest bazali kosala misala kitoko ndenge kaka bino moko ozali komona. Population avandi mingi penza na Kikwit mingi penza ba enseignant pe ba élève basala ki marche kuna tina mairie ya Kikwit pona kosenga batonga route kwa Nzambi na ville ya Kikwit na province ya Kwilu. Na reportage oyo reporter na biso ya Kikwit asale libino. Après plusieurs promesses non réalisées pour la construction ya nzela ya Kanzomi na ville ya Kikwit par bakonzi ya ndenge na ndenge kutu ya suka eza ya premier ministre Judith Suminwa lors ya dernier passage na ye na ville ya Kikwit kino lelo ata eloko moko esalama te. Population ya quartier Ngulunzamba na commune ya Lukemi balakisi kanda na bango à travers ba élèves na ba enseignants na ko marché banda Kanzombi ti na mairie ya Kikwit wapi ba déposer memo na bango ndenge enseignant Joël Makenisi alobi. Jusque là oyo ezamba la peut-être o biso to cheraki motema bachelaki biso motema pour que tozwa nzela. Madame la première ministre aye ministre ya transport aye Jean-Pierre Bemba topesi basusi gouverneur mpe aye meti lelo solution malamu eza te nde biso lokola balakisi mpe bana kelasi toye awa na mairie po todeklare maire explike biso pourquoi nzela Kanzombi ezotraine take eza zone moko oyo eza na population ebele mpo oyo eza na force ya bimisa badepute biloko bazosala biso tozosepela te. Kasi eloko ya kosimba ezali ete memo na bango eyambamaki na numéro 1 ya ville ya Kikwit abengi ya Makachaka oyo aprometaki bango ete akotransmettre yango na bakonzi na ye. Complexe scolaire Maman Pemba école ya fondation na Rombu Maman organisaki assemblée générale na bango elekana kitoko nyonso na présence ya yemoko initiateur na ngo honorable Nerangu Ladi Landu. Complexe scolaire Mama Pemba de école ya fondation Nerombungu oyo ebandi mosana yango na année scolaire 2025-2026 batenaki première réunion elongo na ba parents topé assemblée générale ezalaki bongo présidé epai ya yemoko initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Nerombungu Bosimba plus de 400 parents bautaki bisika na bisika pona ko assister na première réunion ya complexe scolaire Mama Pemba de nyonso ebandaki na prière d'ouverture
clôture, mot de remerciement et pesamaki et paye ya cordon ridi, oyo a remercié ki ba parents nyon so ba répondaki ki na invitation. Bongo na sima présentation ya personnel et salemaki et paye ya yemoko honorable Nerombungu, initiateur ya école topé numéro 1 ya fondation. Honorable Nerombungu azwaki maloba po na kotalisa ba parents devise ya complexe scolaire Mama Pemba, ezali discipline travail pe réussite. Alobelaki ba absence non justifiée ba élève mususu, ezali eloko ya kotolérer te. Alobaki likambo ya tenue ya école oyo ezali recommandé, ezali na modèle na yango po na bana basi pe po na bana mibali. Hygiène na école asengi ba parents nyonso batinda bana bango na école bazala propre. Likambo ya cantine scolaire oyo euti kosalema, honorable Nerombungu abetaki pe sete po na yango. Teni ya gymnastique oyo ba parents esengeli balukela bana bango ezali vares bleu po na école akobeta kaka so. Lacoste pe esengeli ezala porter chaque vendredi po na ba apprenant nyonso ya école primaire pe samedi po na ba apprenant ya ba humanité nyonso elekaki vraiment kitoko. Honorable Nerombungu asengaki na ba parents batinda bana na aire ya malonga ba retard ezali toléré te pe suivi na ba kaye na bango esengeli esalemaka epai ba parents pe ba évaluation ya ndenge na ndenge. Message ya honorable Nerombungu ezalaki capté 5 ndenge kaka bino moko bozali komona asengaki pe na ba parents bazala ba inspecteur ya liboso po na kolandela kabana na ba enseignement oyo bana bazali kote ya bango na école oyo esalemi ezali po na mbongo te. Honorable Nerombungu asali kabakata na école oyo ezali kaka po na encadrer bilenge na misolo ya mike enfin que kopesa bana nyonso chance baye bana kotanga polobi na bango ezala malamu. Message ya honorable Nerombungu esepelisaki ba parents na ndenge ya kosakana te ndenge bango moko balobi. Réunion l'équipe là on a mon réunion ndenge ote mukole bande na moni penya ba parents nyonso ba respecter mais to pesi ko merci na ndenge boyambi biso Minerval botiango kitoko. Réunion l'équipe bien, en tout cas merci mingi na papa Nerombungu atongeli biso école po ezo sunga biso po na bana ebele basali on te meilleur salaire on a kati ya Kisensu. Merci beaucoup. Bon eza première réunion na kati ya Mama Pemba de na sepeli mingi. Merci beaucoup. L'équipe vraiment très bien. Sur ma PC par rapport à Air maternelle. Là, par rapport à l'habillement, les parents, ils ont vraiment respectable. Ils ont en école, en école. Donc, c'est bien la présence de mon connaissance. Ils ont assisté à la première réunion. Depuis l'école, les fonds, ils ont balbo, tout le monde est dans la réunion. Donc, c'est bien le macassi par rapport à Minerval à aider Bisso. Aza papa moi za muta mala moi bonne ko tuma bisu na ba Minerval mais atie quand même pour moi aborder pour nous tout azana facilité à foutre la moi na Minerval l'école. Mais du côté frais aussi, en tout cas abordable, tel que moi je suis content, très content vraiment, à raisonner mes parents. De ce côté-là, je félicite l'honorable Nerombungu. Nyonso ezali kotalisa ke honorable Nerombungu azali toujours pene ya ba parents ensemble na ba parents pe ba enseignants voire même ba corps administratif ba ko sala makasi po encadrement ezala toujours ya qualité awa na complexe scolaire Mama Pemba MPD. Préfet Louis Kabangu ya Itemat Ndolo aza kobenga neso oyo azui examen d'état te azala pour ça à sala autodidacte alekala kuna pe baza kopesa ba formation ya ndenge na ndenge surtout na oyo etali anglais des affaires anglais aéronautique pe formation misusu. Stéphane Skande ba détail. Tango ya koyekola esili nanu te yoka sango oyo na memeli bino bato nyonso oyo botanga déjà 6e de humanité kasi nanu bozwa diplôme d'état te Itemat Ndolo na ista batie na disposition na bino centre de formation ya ba autodidacte na domaine technique esengeli boyebake adresse eza kaka moko pona kobima ingénieur ya solo Itemat ista bazali na ba formateur très qualifié na domaine technique nyonso lokola
aviation civile, mécanique générale, électricité générale, électronique industrielle, radiotransmission et commutation. Option ya construction P ezali na pointe. Pour na ba résultat ya ba examen d'état 2024-2025 préfet Kabangu aloba kito ya bisabino ke itemat ndolo ista basalaki 100% awa kutu ba pesa bango kombo e ratakate de 17h à 20h basali na bango etikalaka très disponible pour na bino tango ya koyekola esili nano te. Papa mama osalaka deja na domaine technique kasi nanu ozwa diplôme te leka na ba bureau ya itemat ista ozwa inscription na yo bokanisi esili tintin préfet Louis Kabangu atie lisusu pona bino centre de formation technique professionnelle pona ajustage, soudure, rebobinage, installation panneau solaire, photovoltaïque, mécanique automobile, check automobile, diagnostic électronique des automobiles, installation bâtiment, froid, vidéosurveillance, électronique embarquée, informatique bakisa cours ya anglais classique, anglais aéronautique, anglais d'affaires, pe cours ya français. Ezali ya koratete, formation rapide pour na 45 jours ya pamba, pe 90 jours pour na ba jour normal. Comment utile na société yekola musala, adresse kaka moko itemat ista na commune ya Barumbu, tope obengi na numéro oyo ezali affiché na ba écran na biso. Soyez les bien koya. Ba porte ici efongwami na ISTPK pona ba inscription ya année académique 2025-2026 boleka na bango pona kokomisa bana na bino kuna na année académique boyeba ke ISTPK eza bongo na Velodrome kuna na Kitambo. Train ya année académique 2025-2026 est démarré déjà na likambo eteli ba inscription na Institut supérieur technique protestant de Kinshasa ISTPK la mokuse oyo ezwami na avenue Bujala numéro 29 na commune ya Kitambo référence stade Velodrome yoka ba nouveau diplômé pe ba nyonso bazwa ba diplôme kasi nanu okota université te ISTPK epesi bino opportunité ya koyekola. ISTPK berceau ya savoir ezali koorganize ba filière oyo na licence LMD toza na sciences infirmières ba parcours lokola soins généraux sage-femme na pédiatrie bakisa lisusu na licence LMD na biologie médicale toza na ba parcours lokola technologie de laboratoire na passerelle pe master na EASI toza na biologie médicale pe santé communautaire wana ezali ba filière oyo yo okoyekola po okoma monganga monene. ISTPK enseignement ya qualité ezali ya kosamba te o po chaque année ba diplômé nyonso babimaka na ISTPK balukaka bango na ba marché d'emploi. ISTPK afongoli ba porte pe azali kozela yo nani ya kotia tembe na ISTPK bilembo ezali komonana misala ezali koloba qualité ya enseignement ezomonana oyo penza berceau ya savoir ya boye ezala te o tobandi boyoki a ne pas manquer rendez-vous yango yo na ISTPK berceau ya savoir. Quel type de leadership pour la restauration du Congo des thèmes que vous allez exploiter samedi 25 octobre 2025 pour à partir de 9h l'église sans pression aux amis Pezana Avenue Bonga numéro 23 na Koloba na quartier Matonge Bokende kuna pona kozwa mate ya ndenge orateur ezabongo révérend docteur Nicolas Tongo Stéphane Skande pas de détail. Mes frères et sœurs congolais, vous qui êtes au pays et vous qui êtes dans les diasporas, nous avons un
grand rendez-vous à ne pas rater. Le 25 octobre 2025, à 9h30, à l'église Sang Précieux de Révérend Dr Jean Bosco Kindomba. Nous aurons une grande conférence avec cette thématique. Quel type de leadership pour ces temps de crise pour la restauration du Congo? Bien aimé, le problème de l'Afrique, ce n'est pas la pauvreté. Mais le problème de l'Afrique, c'est l'héritage. Nous aurons à comprendre beaucoup de secrets d'un leadership du cœur. Parce que nous avons vu le leadership intellectuel qui n'a pas produit des effets. Nous voulons maintenant comprendre un nouveau secret de leadership du cœur qui est capable de reconstruire, capable de bâtir. Vous êtes tous invités, pasteurs, hommes politiques, serviteurs, servants de Dieu, vous tous qui habitez dans la ville de Kinshasa, je vous invite à venir écouter ces grands messages qui va nous tous bénir à devenir de nouvelles personnes pour la transformation de notre pays. Je répète, le 25 octobre 2025 à 9h30 à l'église Sang Précieux de Révérend Dr Jean Bosco Kindomba. C'est votre bien-aimé, le Révérend Dr Nicolas Tongo. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez tous au rendez-vous et partagez ce message. Ma femme, témoin à résurrection. Église Sang Précieux na Bokambami ya pasteur Jean Bosco Kindomba. Balengeli convention monene du 27 au 31 octobre na siège église na bango Stéphane Skande na dination na Francis Kanzalo Koka. Nazo bengisa ba mama nyonso. Oza mama oyo salaka ezala na gouvernement oza mama ministre. Oza na komba. Soki côté ezo simba mais yeba quelque part kombe ezali. Maman oza femme commerçante, je te dis la vérité, tu as ton combat. Telema oya kozwa victoire. Maman oyo osala kaso oza maka nyonso même oza na libala olobi mobala linginga pesa kanga nyonso ezalaki pe na ane na yebisa yo ye mobala lingaki ando kopesa double portion mais malgré bolingo ya mobali na ye ekokaki yete mais il y a quelque chose qui manquait. Voilà pourquoi je viens koyebisa yo mama yaka na kombo na Yesu yaka pour que ozwa victoire na yo que Dieu nous a donné dès le commencement du monde. Wana ezali appel ya pasteur Animbo Ngonseka, présidente ya ba femme témoin ya résurrection na église Sang Précieux wapi epai révérend pasteur Jean Bosco Kindomba azali bon représentant légal bango bazali kobengisa ba mama pe bilenge basi na grande convention de femmes oyo thème nango ezali femme ton combat et ta victoire, femme ton combat et ta victoire ekobanda du 27 au 31 octobre 2025 à partir de 17h ti 19h30 na adresse Kakamoko église ya Sang Précieux temple du grand roi oyo ezwami na sima ya maison communale ya Kalamu na Victoire Matonge pendant 5 jours mokoka kolo asopi ngolu na ye epai ya ba orateur oyo révérend pasteur Jean Bosco Kindomba oti ya Milulu pasteur Animbo Ngonseka Kiselae Aninguya Ani
Tony Moto, prophétesse Vanel Monka, Bakisa révérente Julie Vanga, pasteur Animbongo Nguya alobi naye bisabinoke ekozala na moment moko ya makasi ya mabondeli pe ya délivrance. Toutes les femmes dans la vie ont leur combat. Maman combat ezali, mais na yebi que victoire pe ezali na kombo na Yesu Christo. Tu es combattu na ba myome, na ba kisse, na ba maladie belé, mais laisse-moi te dire, tikanga na yebisa yo, maman, victoire est assurée et certain. Yango nazo benga ba maman nyoso. Oza na posa victoire, ko kende na nganga te, ko kende ba sokola yo te, ko kende ke yaka na kombo na Yesu. Nzela la mwasi, nzamba pesi biso na nzela ya mwasi, mwasi akoni ata serpa. Et bongo bozwa ba chantre de l'Éternel. Le frère Moïse Matuta. Frère Christian Mukuna. Maman Enis Manyanga. Yaboye, Jaja Nazanga et Bongo Yo. Kozanga Teo, soyez le bien koya. Na sport aussi, que troisième journée en tente urbaine, il y a football Malébo et Betamaki na terrain 5 Cassien na commune ya Bandalungwa, équipe ya FC Fibo. Yango et Longa qui équipe ya Saint-Charmant na 4-2. Reportage héritier Mapinde Merline Massamba. Entente urbaine ya football, Malébo, ezali kokoba championnat awa troisième journée et betamaki bongo na terrain séquencien kuna na commune ya Bandalungwa. Ndenge bino moko bozali komona FC Fibo andongwanaki contre FC Charmant. Match ezalaki makasi, match ezalaki vraiment équilibré. Kasina Souka, FC Fibo alongaki FC Charmant na 4-2. Bo Simba pe boye ba kenyonso elekaki vraiment kitoko. Coaching ezalaki malamu de part et d'autre ndenge batalisi na micro ya Info Lingala journal ya peuple. Ils allons en troisième journée, pour texter des LT. Compétition, on a des biens en fraîche. En pleine outil, la physique, on doit nous concentrer dans le match, on a 38 journées. On a 35 matchs. On a joué, ça juste des bandits. Mais on va encourager les joueurs par rapport au résultat, on va continuer à pousser. On a qui va score moins, c'est les autres mots champions bien bien malgré ton encaissé, va bien mettre la défense. On a opération 3 points. Banato bandi, nato politique. Mais notre vie, à ne pas m'abattre, tout au bout d'un il faut piquer. Mais tu es bien noyo, au service des Zagara, si tu es comme équipe première division. Bayara, Soubata, la Bisso, tu vas se soulever fort, tu travailles, la personne de salaire derrière, tu vas se reposer, tu peux se soulever meilleur, tu vas avoir objectif. Il y a une victoire pour toute l'équipe dans la première division. Donc, toi, pendant moral, on a parlé de la première, tu as bandit le championnat. Tu peux savoir victoire et belé pour que toute l'équipe dans le niveau du Congo déjà. Simba Peboebake, après victoire Oyo, FC Fibo a totalisé 9 points sur 9. Bo Simba Peboebake, FC Fibo, Azali ko Kanambula Oyo, abeta titre, Nyonsoana, Ezali, na cadre, ya division D, ya entente urbaine, ya football, ya Malébo, et Paiwapi FC Fibo, Azali ko Koba, se Kokoba, kozwa avantage. Alobimbala Oyo, Azali ko beta vraiment titre, pour na komata na première division. Poto on a pour la balle la mise à produire pour que la et puis sa santé à Kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo maman bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé Kitoko boye. Ole sakaye nini? Aliaka Protivap. Soka ba maman nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Bébé nayo kitoko ninyo esakaye. Ma bayinga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, ayo sukana mbimbi. Wakusa. Protivap, pro bébé pro. Vous allez
ezalaki ebele mpona kolanda info ninga la journée ape mpona soki bosepelaki na kopesa merci egor ntingi matomi nazalaki na nsima ya caméra concours rédactionnel ya mijo mabasi mpe grâce mpo baluzolo héritier mapine ma superviseur qui joue au montage esimaki pa Fabrice Lundo minga na bino topesani rendez-vous donc ozali koya au revoir.